Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà. Salut la grande famille. Bonjour, bonsoir. La grande famille, shalom, mes familles libota, shalom, lelo na zanabino mayele awawa. Kalate to kota tota film na biso 15e épisode, to éviter ce qui ndeko à la fin, to éviter bevetika biso peka na posa. Alors, film na biso ya armes de guerre, lelo to ki na 15e, na sina bavarder trop sur film mango. Vraiment, nazu ba appel, merci na bandeko nyonso, merci na ba soutien na bino, merci ndenge nazo sala ba analyse ba film na sala ba promotion et ba to ebele a participer à ba promotion na nga ba analyse na nga ba okimambangu na Belle Vie Télévision. Alors, c'est ce qu'on a plus besoin. Nous sommes a besoin au sala musala ya o gagner ata un plus ya koloba kenon makambo na oloba mutu moko pa lobi mama bébé sa lobi ya sorti na kimela na ke utala film ango ya ezate keno bo yo kite matake kitaki non to sala makambo oyo eko édifier batu to sala makambo sur les réseaux sociaux to na ba chaîne to sala ba analyse ya koloba kenon to sungana. Alors, Moussala au Belle Vie azo sala, pourquoi pas to bavarder sur ça? Nandenge ya bien, ya to soutenir ndeko. Alors, non batali film était, bozana retard. Boko la nabino analyse nanga oui, mais il y a important ezande boke ne komiyo ke la boke ne kota la bino moko film bo comprendre. Voilà. Bandeko boko tananu bo aimer. Famille Libota, on est ensemble. Demain, c'est le 20 juillet, c'est mon anniversaire. C'est-à-dire, non, c'est BBC, la Chine, les Péchalov. Alors, vidéo, message, d'autres consorts. Vraiment, merci. Merci. Et que ça, bien, vraiment. Voilà, bandeko. Beaucoup de beau aimé. Davina, poids. Ah, silama. Toyebi keno bolingaka maman na bino Belle Vie. Toyebi biso petang total akabino to mona qu'il y a une grande différence, une très grande différence ya ko mona bino lorsque vous appelez à Belle Vie. Donc to mona ka keno bozwa ka bo ganya kata eloko moko ya important pour la future na bino na sima Belle Vie, ça c'est sûr. La façon dont kutu bino bosala ka musala soko tali ta film oyo ya armes de guerre façon Davina azo jouer, mais laisse tomber. Nyon so les anini coaching ya nani ya Poutine toloba bandeko boko menanga ba focus et ça bien. Davina ndenga zawana Davina zo kokane ko sila mate Davina pelisi moto pour la maman na e Poutine. Biso pe toza wana to yaka ko défendre ba comédien na biso o ba osa musa kitoko. Na ndenge pe amabete. Bandeko, na lobaka toujours bolamu ya mutu. Musala mutu azo sala ya bien. Tozela kaka ta sa kufi. Azala kiboye. Bandeko, nani lisusu no. Waneza kindoki. To ganga. To bedela misala malamu ya ndeko lorsqu'aza vivante ayoka ngo ya koloba c'est-à-dire misala na sala kezala bien ta lelo na zate misala na ngai continuer na koganga. Mais avec la communauté congolaise c'est pas le cas. Communauté congolaise olingande bomayo zala no mobimba ba bomayo tango kufi sikonde ba komi koloba azalaki waye azalaki fioto mawa. Bandeko, apwa oyo Davina kotawa. Bobengela ngana nu Davina. Davina kuna esengweleki. Na ndenga zaki na zemi aboti mwana na ye. Azalaki donc na souci ya kozonga mbangwa ya ko jouer. Film ene ya liboso après ko bota mwana na couple na ye parce que toyebi ke non Davina azalaka femme mariée autaki pe ko bota. Film ya liboso après ko uta na wale. Eza nini? Eza armes de guerre.
Ye moko alobaki ke non azalaki na donc akobana okokate il fallait kakaya parce que c'est sa famille à se retrouver lorsqu'elle est chez Belleville Télévision. Nous boyo kasiko nani Davina oyo Davina Apoasilama. Nous avons la chance de la voir comme grande sœur. Ses conseils font de nous de grandes dames. Elle a le temps pour nous, ses petites sœurs, pour chacune d'entre nous. Maman, merci pour tout. Aujourd'hui, c'est Siana. Demain, ça sera quelqu'un d'autre. Que Dieu se souvienne de toi pour tout. On t'aime, notre Belinda Kandi Belleville. Nayoki cher de poule. Bino boyo kiango. Ngana yo kiango. Misala malamu foko lobango avant. Belleville ndenge zawana ayeba keno a poids a considérer kaye. Belleville Kandi ndenge zawana ayeba keno ba conseil na ye oyo apesaka ba nani bana na ye ba apwa wana parce que ap nani Davina ndenge zana azaleke pa Belleville. C'est-à-dire que no ba conseil na ye et sungaka bango. C'est-à-dire que no Belleville ndenge zawana ndenge aza vivante lelo ayebi que non na planta et pas Davina et pas Siana a planté pas banebele. Bolimbisanga ya koloba moi so abima ki aza libundu nzambe limbisanga la kokananga ofinga te Seigneur. Ah, qu'est-ce qui va pas avec moi? My God. Sorry bandeko. Deborah oya kiana ya kanisa ki ya okitisa Belleville. Deborah kanisa ki ya okitisa Belleville. Bota siko confusion. Na moment oya ye kokitisa Belleville alinga sa neti apota Belleville buzoba Siana pe kuna libala. Bota la banana nyonso ne bazala ki na moni pe Kenny, elle était toute joyeuse. Azo nyoko la Davina na film mais tala ndenge ba opesa na ba bize sengo na esengo, c'est ça la famille. Famille ezalaka elobi ataye moko nani Belleville apesa famille libota. Famille libota c'est-à-dire bo mona bato ebele libota et non pas yo bato mibale misatu ba keso ki wapi yo et comme kopota na ba bombo bazotula na kati ya magasin tozo yeba pété boko tabo aimer bo partager la grande famille boyebi nini Davina Apoa message na ye oyo epesi susu mbulu yeke wapi arme de guerre et pas ba voisin pona nini pona ba éloge sali pona maman na ye Belleville Kandi bandeko est-ce que boyebi que non Belleville tangwazaki na Belgique awawa asalaki donc a planifié ki calendrier na ye a tchaki déjà na date ya Siana que non elle doit être na mariage ya Siana pona nini alobaki aza na mariage ya Siana c'est-à-dire que non Siana ayaki vers elle asali nini ayebisi mama naza na mobali mama na obala mama date na ngai ozabwe mama kozanga na date na ngate mama boye et na planning encore na calendrier ya Belleville asalaki makambo nyonso abana ko tenir compte alobi que non soki na uti Belgique il faut na zonga noki pour na mariage ya mwana nanga Siana oye sengo te soki botali banana nyonso bazaki na sengo moko ba transféraki nga na esengo wana Maria kutu Maria pe alobi non donc otali bana balobaka te mais na feti oyo bana bavarde ata ya koloba non esengo siko mabe nini o Davina alobi po ba voisin ba silika mabe nini ba voisin ba yoki po oyo Davina alobi bandeko vous savez quoi mokili oyo to ba ovanda na batu dans la vie bandeko mutu akosunga yo oyebi ete mutu oyo akofongolo porte oyebi ete kokanisa te ka famille na yo botala ba parole oyo Davina alobi Davina elle est orpheline de père et de mère je crois parce que na yebi 2 ans passés maman na akufaki c'est-à-dire que malgré ma conseil maman na pesa ye et suffire te azaka toujours na besoin de conseil parce que azana kati anda kwa libala Belleville azawana azu place wana Davina ndenge azawana linga mama ne mingi to mona ekutu ndenge azwaka gâteau ake ko nini na anniversaire ya mama ne ake ko tika ngona nani na cimetière malgré tout ça il a un analyse obi ah non pas ça aux chrétiennes momoni réalité et tout lobela ango
Mais quelque part, il fallait qu'on comprenne, Davina ya koloba que non, souci à maman, si elle était là. C'est pour ça qu'il est là, Belvin dans une place ouana. Aïe, qu'on peut savoir, non. Ngana moni libanga molilite. Bande ko boti katanga ne na zoloba na sali ba analyse à Belvie. Belvie ata lelo azate, ata kwa moko boye avandi albi ezana maman moko boye mama bébé ça en Afrique du Sud. Cette dame là, a sala kapé ba promotion ba film nanga. Façon salaka. Bande ko donc au sentir que non, na sala ngote ke pona ki fanatisme. Je suis d'abord au sentir que non, na lo bango à partir na katia mutema. Nakata mutema pourquoi ya kotala musala kitoko o Belvie azopesa biso bande ko toko CCT bomoni ndenge zawana toko CCT ya koya koganga pona Belvie parce que aosala musala oyo ezomonana. Alors soki bomoni ke non musala Belvie eza kitoko bino bo sepela nango te carrément bovandika akimia bo talo ndire ndako ezozika esa bino bien que lorsque boyaka likambo ezate boye bobandika kofinga po bonini soki ngape nazaki na kaya bino bato bofinga ka Belvie mais na silama. Vous savez pourquoi? Parce que bandeko bomoni makambo nyonso ekomelaka biso na la vie, il faut to tiraka toujours les sons. Bomoni makambo ekomelaka biso na vie, peut-être ba inina yo bato bazo bungisa yo, il faut toujours kozalaka fort ou encore forte. Ngana boye ko comprendre que non ma finga tout au Belvie azwaka eza ba force. O ba pesaka ye. Ezalaka ba force o ba pesaka ye. Siko Davina lorsque bobimi boye bobandi ko lobela Davina boye bo finga Davina bo bande ko asali nini. Belgique palinga sa nini anga va nane peut-être na Belgique a kepe Allemagne tamboli ne Schengen. Mais azo tambola selon planning, selon calendrier na ye, siana za mwana na ye, il faut comme ndeko moko abengi ngai azo ba BBC balobi kuna siana mobali na ye wana balie aza mobali ya bato kaka boye mitema mabe bo créa kaka boye bo kiko fila mate bo sali ate loko mususu keno eza na ngambo ya Belvie bo silami bo sali semblant on dirait si rien comme donc bo sali on dirait comme si rien n'était mais eza pas si pona bino mwana na siana otali pe mobali boye siko lorsque bo précipitaka ya koya koloba keno mwasi ya batu nani mama kulutu na biso le ya bala kiawa ole ata bo sila maboko kite boye kaka pona koloba ménopause abali na ménopause mobali ya batu lelo mwasi pe ya mobali yango tomoni ete mibali nyonso apoto babimaka baye babali batu baye kobala ba artiste comédienne kuna mibasi na bango apoto babimaka toka bango babimi kuna indi ya mama kulutu de ya na biso. Vous avez voulu juste kako ya ko salir ndeza kitoko te omoni nga ba makamususu na style maka bomoni soki eloko moko ezo régner ata epa ba voisin bomoni eloko eza esengo eloko eza ya bien bosila mabosala kaka semblant et lorsque le boyaka koloba ezo bamba bino ezo sopa siko bolingi nani Davina akende koloba makambo oyo alobi awa epa nani ou bien akende koloba ngo na temps nini na oyeba te soki bozo comprendre nga bandeko boyebi atanga lorsque na yaka kosala analyse peut-être sur nga kutu tango na bimaka soki eza filmé te peut-être likambo moko babimisi kuna balobi kuna mais eza lokuta bayeka po babamba Belvie peut-être salité nga na bimaka tango na bimaka na ndenge nini na bimaka na mutema na nga ya koloba non je dois protéger Belvie na babiloko bazoloba ata bino bokoya kofinga Belvie eza tout le monde te aoza d'accord na biloko na bozoloba bolamu tokoganga Davina moni bolamu eleki boyebisa ngai na pire esprit est-ce que maman loke tokotala ye kaka boye kotala ye kaka boye ba je o bana ne bazosala ba bombo ne bazosala est-ce que bokanisi ke non bana na bana baza pembeni ya Candy Star ou encore ya Belvie nani ya Poutine ba osala ngo te. C'est-à-dire que non bana bazo hérité déjà free one eza na kati ya Belvie kimia mayele silence
trop kokanisa, trop kozala poser. Donc il y a une très grande différence entre bana o Belleville azana bango. Tout le monde qui a Viviane abimaki. Viviane a pesa qui différence o ya monaki na ngambu koto. Et ce qui était vrai. Avant que tu aies Viviane abi, azakutu actrice comédienne à liboso abimi avec courage à lobby ango. Mais biso au total la katoye baka déjà que ça bongo to yebi. Bacteur artiste comédien mususu pe ba yebi que ça bongo. Mais baso courage à kolobango te. Viviane abimi à lobby ango. Ce que bino bolinga ki keno batu ba lobango te pourquoi ko banga nani. Ou encore Viviane a bomba on a mutema na pourquoi ezaki pe question ezate que non abimi kaka bandi koloba que non ya ko boa là c'était juste une question et quoi et à répondre en ouvertement mais ememe là qui est problème ba bandi ko ya ko finga ye bon mona que non ça n'a pas de sens ngana lobaka toujours que non bitumbeza la ya cage bitumbeza la ya cage botie la biso ba film total ceux qui ont sali film bien to koya koloba film ça va malheureusement nga chaîne nangeza kaka ya Belleville télévision moko na l'équipe kuna na Candy Star après Candy Star ezana ba soki RDC boy na mona ka ba siana bazalaka kuna ba Daeli ba Grâce Luzolo na dekara pe kuna siko mabe oyo Davina alobi eza nini po bo lokotango bo banda koloba Davina flatté nini a flatté loko moté Davina ndenga zana c'est une femme mariée. Et pas Belleville, elle est payée. Et pas Belleville a trouvé fruit moko ya bien à Katia Belleville. Pour tout le monde abandonné peut jouer pas maman loketo. Ce qui abandonné ce qui fruit moko ya bien ça qui et pas maman loketo. Mbele nani Davina tikala kikuna malheureusement. Ce que bino bozana besoin netinga maman bébé singa nazananga maman veri na ka vraiment ka ko recadrer. To banda ko ya ko yebisa bino ba vérité ya boye. Et ça bien te pour ngai so baye baba ndiko ya koyebisanga ba vérité ya boye non yo kasoni mieux vaut na silama parce que eloko na lobi eza vérité na silama nanga na koya ko balola ngo na ndenge ni esi longtemps eza ya solo famille libota bo aimer bo partager na zo citer déjà botika Davina lobi na ye oyo a fruit oyo azui et pas Belleville oyo azozoa. Nous avons la chance, maman. Nanga kutu na lobaka kutu nzambe nanga la sala nanga erecte koza la famille Libota. Parce que na famille Libota, tu vois que non, batu bazo réfléchir. Na famille Libota soko yo na buzo ba loba que non oza famille Libota ya soloté. Parce que yé moko na nou nani star na biso asa muta buzo bate. Soko soki oza muta buzo ba, to oza no 50-50. Parce que ici raisonnement. Ici, otala keno Poutine a muto silence. Poutine a muto moko observaka. Poutine a muto moko bodo a réfléchir trop. Pourquoi pas to landa to zoelo ko wana? Pour ce qu'on vend na muto moko ba agitation a balola loketo 33 tout mabe. Bo mona bana na ba bimi na bazana ba free wana. Ba bombo na e. Bo mona ba agitation bazana ngo sur les réseaux sociaux te. Bo ebisanga botala bana Belleville. Est-ce que ce qui boya ka peut-être koya kolobela nani publication ya Davina te na ngana ya te na ye juste ka ko recadrer ya soki bomoni eloko moko balobi eza ya solo inutile ya koya peut-être boya ko bobimisa manzaka na makambo moko boye nde boya ko mibimisa keno boza ba faible. Ah oui hein bande ko boye me bo partager. Nous avons la chance de l'avoir comme grande sœur. Ses conseils font de nous des grandes dames. Elle a le temps pour nous, ses petites sœurs, pour chacune d'entre nous. Maman, merci pour tout. Aujourd'hui, c'est Siana et demain, c'est quoi le bâté? Et c'est un salemi que non, il est déjà à Balanaï. Nakati na bango moko sous à Bali. Et c'est sengoté. Ah, quoi? Félicitations, maman. Cause la tête que non, oh le bababiloko, autant ou Belleville sa chezolo likolo. Pas au coup fait les lotés parce que n'enga zawana santa mutombele na biso ao santa mutombele nana sisi ko komela biso ba film été
Bino bolinga ke non muto akufine bobandi koloba. Ba conseil na ba na ko sala biso bien. Non. Belvia vanda wana ayoka ke non. Oh, c'est-à-dire que non ba conseil na pesa ka ba Davina na bano yo ekotaka. Nga na moni place à flatterie à bater. Ce qui botali bo mona ke non, il y a une très grande différence entre Belvi au mona Belvi na mama loketo. Au talibana o Belvi azana bango na bana oyo mama loketo azana bango. Au mona ke non agitation na e ko eti e pa bana. Ba bombo. Maîtrise de soi exacte. Vous comprenez le quoi na? Bandeko. Na komi na nga na suka, j'ai voulu juste ka koloba ke non botika Davina. Botika la biso Davina botika la biso Davina. Azo zo ba conseil à bien pas belle vie. Bolinga flatter sounan. La grande famille tokutani. Bisous, bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakuza la africain, tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso.